respect. Dites amen. Amen. Alors, donc, on a passé mot na merci de Jima Pata Mama Pasteur. Mère avec Exaucé na Gadi na passé mot na président d'homme na Lille. Movier Akati. V Willy Penzième ya mère li passe un Kimbangi ce qui se respecte. Na passé mot na VP Eric Mabungu. Na passé mot na artiste na Mbalinga mingi blana Mosaka l'homme de la Nanga. Yoebi Kande Zala Kaka Badega Schengen 5 étoiles mami avec Niance Magio Komano Mutu yaba. Yaba sima yaba koteri moko boyema yo zalaka ya ngai mama kulutu yaba momini yoso yo moko yebi na pesi mote na fatubo avida na pesi mote na Emile waba panduku lokolo loboko lisupeli toi inséparable ata boluki bokabola ngana Emile waba tokokabwana te Monsieur Bosolo na pesi mote na Roy Kish International 001 001 donc wana za musique ndeko beleli ebwe so kaka landi live otindi le mois 400 balles na ebi ye alinga mtakumi sakete place wande ebomaka ye kande beleli ebwe so kika landi live lobby nango obenga coach Nyama na Zwikot. Merci coach Nyama. Merci coach Nyama, bye. Fanatique nyonso maison mère na pesi mote na ba fana kwiti ya maison mère pe na pesi ba mbote ba fana kwiti banani oba pesa bafana kwita wenge muzika mezome o bazala bafani ya wenge teme bazala bafani ya bato bazala ka pene ya wera ndeto mona 2-3 personnes mo soutenir Sankara bafana kwiti ya wenge muzika mezome bango wana tondeti nga ata wera za erreur wera za no mutu mo après Jésus mutazanga lisumu ezala wera son de solo ngoli kimbango ngoli Jésus ezala wera son siko ngana ozala fan non ndenge nini na ko pesa wera erreur na China na lo bakina condamner wera non wera na lisumu te balobi bino nem tu boboma balobi bino nem boboma bino mbozoboma wenge bino mbozoboma wera parce que place makambo ko rectifier bino bo tellement bo banga wera bo koka koloba na wera te yango makambo ekende bien te coach Nyama merveille na tunel loko moko yoza mupaya te pa na ngai yo bien oyebi bosolo na wenge biso toza bosolo na wenge tolobaka vérité soki erreur eza tolobaka erreur est-ce que otangela ngai fani nini oyo alobela wera vérité wangana lewaba otanga azate voilà donc voilà mais nakoleka na écran mpona banda kodénigrer bato bakoconfondre koloba vérité na kofinga kodénigrer moto eza injure ozo comprendre moto aza supérieur na oyo kodénigrer ete epuis moto afaçonna asala yo les injures oye azosala Sankara wana eza imbécilité eza kofinga wera azofinga nde wera eza te koloba vérité ndeni ese Sankara aleki ngana koloba vérité yebi mutabenga wera niao alo azala sumbwa lionta nkoita akoma niao vérité poni ngai avalo bake wera tika lesale ngalo bomamba lesale oyo oye na baba susu yo yebi na stilisa na wenge parce que badeko mais ma vie bien te mais golf kizo la otangela ba kombo mtute pesa ngarim na tina otanga ba kombo batute ozo comprendre so za pour ça osabe mission batu batanga ba kombo batu foluka batu nae omoni na wenge koma ke ozabana wera mosali groupe no mo batu na basutena ka odo wa fana kwiti ya wera wana ba fana kwiti ongai na ozala na peso exemple moko omwenga na zabwe to potana na le waba emo mama wera tamso biso moko to analyse lemso le waba akote la wera ngana okonda le wera wana na appel ngana e tamso le waba akonda le wera ngana okote la wera wana biso mbale tito zo conclusion ngande na zabwe na fana wera vena ngai président dom na Lille pire vie soki kaka bongi ka moke niveau na odémarrer to bongisa sima mais pona wera na odémarrer na jamais ngana ola bêtiment na comprendre coach Nyama merci coach Nyama to continuer live lobby bato balandi biso lobby vendredi à partir de 17h to démarrer na coach Nyama to kene nango boye bo s'abonner pour lobby na 17h to kozala wana na coach Nyama merci coach Nyama d'avoir répondu dans notre appel merci coach Nyama. Bien, très chers amis internet, c'était la merveille Kwedi-Tuka Maestro de la presse congolaise. Merveille Kwedi-Tuka Maestro congolaise. Entre autres, Boubak, c'est la réalité contrôle parce que tout est tout fou là. C'était la émission Restons Positifs. Abonnez-vous sur notre chaîne Kin Pro Télévision pour ne pas rater même l'une de nos émissions.